chaîne qui vous édifie. Totangisa bango na ndako, tolakisa bango, tokoki kopesaka bango ba verset, toujours bana bango. Surtout que na Colossiens 3:20, c'est la même chose. Bana boto sa baboti na bino na makambo nyonso. Pamba te yango esepelisaka nkolo. Donc po nzamba sepela na yo, owumela na mokili, mwana osengeli kotosa baboti na yo. Ezali esengo na nzambe na biso na lola. Yango nzambe na biso alingaka. Yango nzambe asepelaka. Bana botosa baboti. Bobongisa bizaleli na bino. Botika makambo ozosala awa. Bokomi kobomana. Bokomi kosala na mabe. Koyinana. Et surtout conseil nini yo mwana na toke pese conseil yo nani. Kotosa baboti ezali te. Kotosa mikolo eza kutu te atamuke. Kotosa mukolo batosaka te. Omoni mwana bato leka na yo awa so omoni mwana leka komeka no totele émission pe conseil akososolo penza bien bien. Ozomona me Bible lobi na biso nini awa. Surtout na 1 Timothée 5 ebi na biso nini. Kogangela mobange te. Kasi pesa etoli ndenge olobaka na tata na yo. La chaîne qui vous édifie. Mbote bana na nzambe. Lisanga na nkolo Yesu. Bomoko bolingo ezala na biso ntango nyonso. Na ye na pokwa na lelo na mokolo na lelo. To partager. Pona tina na bana na biso. To meka nanu kote ya bana. Ba oyo bakotia matoi. Bapambwama. To bondeli na kombo na Yesu. Nzambe tata topesi yo merci. Tala mokolo kitoko osili komonisa biso. Oyo ba mingi pe bakana kasi bazwi yango te. Papa merci. Na koyeba biso na bakombo. Merci kopambola biso. Merci kobatela bomoi na biso. Na mipepe nyonso ya mabe oyo ezali koleka nkolo. Ozali kobatela biso. Na yango ezalaka esengo mingi ntango napusanaka pembeni na yo. Pona kozongisa kembo pe masanjoli ya mboka na yo. Bisika ovandi na loboko mobali na papa. Kolo pambola liloba oyo nzambe. Oyo kobima kati na nga ezala toujours yanga te na belela butu na moi. Na lobaka nazali na nga moto pamba. Na makasi na nga na kokeloko te. Bobele na ngolu na pe na mawa na yo. Yango nzambe na tiki na loba oyo na kombo na maboko na yo. Bopambola. Monoko oyo kobimisa yango. Eke bana na biso bayamba yango. Nesengo nekimia. Pole na tangi na Biblia olobi na biso. Batika bana mike baya epai na yo. Bokozali koiza kati na bango. Makila na izinga biso. Lelo lobi pe libela na libela. Amen. Merci bandeko na nga. Merci baboti nyonso. Biso batobotaka bana. Toyoka boye po tokoka kosunga bana na biso. Tout d'abord tobandaka na liloba na nzambe. Ephésiens 6 oyo biso moso toyebi elobi na biso nini na ntina na bana. Tozwa Ephésiens 6. Tozwa Ephésiens 6. Tozwi Ephésiens 6 tobandi na 1. Oyo eza mpona bana na biso. Bana ofunga matoi boyoka. Nayebi ke bolinga ba YouTube. Mais YouTube olinga maka musique na bino makambo na bino. Mais nayebi ke na nzela ba mama okoyoka yango. Bana botosaka baboti na bino mpona nkolo Yesu. Pamba te yango ezali malamu. Mobeko ya liboso oyo nzambe abakisa elaka yango oyo. Tosa tata na mama na yo. Balobi bien mobeko oyo nzambe abakisa elaka. Doka pesi lango elaka. Tosa tata na mama na yo. Po ozala na esengo pe oumela mingi awa na mokili.
eza verset toyebi mingi. Mais bana pona bango soko tangi boye zo bazomona yo mama oza komi lati sepai na bango. Alors Bible bina biso bien mukana na Nzambe. Pe tout ça papa na mama. Po yo mwana po ya na mokili. To biso nyonso po to ya na mokili tozalaki bana. Outi quelque part na libo mama pendant 9 mois. Siko boni ba parents ngo yo ko ngo respecter bango te. Pona ni ba parents ngo mona bango ka pamba. Ok ni soko zoko vivre zoko tambo zoko le zoko meza pona ba parents na ba botaki yo ya wana Bible pisaki mobeko oyo Nzambe abakisa penze laka. Tosa tata na mama. Po nini po umela na mokili. Po umela na mokili il faut tosa papa na mama na yo. Soko sali yango te ezali passe yango zomona bana mike ba ozo ba makambo ebele ba kwebele na mokili bazo comprendre te pona nini Nzambe asala mwana alingaka bana mingi po ya libi batika bana mike ba ya epai na ye bokozali kweza kati na bango. Nzambe alingi bana me bana lelo bana ya lelo tozolo ba bana ya lelo balingi Nzambe te balingi bisenga mokili yango ezali mawa baboti to tangela bana biso Ephésiens 6:1 tozongisa bango na nzela po mokwale yo soko otali bana oyoki na mawa tolobi teke bango nyonso bana malamu bazali tango tolobaka ezaka toujours plus na moins donc bana bazali oyo bayokaka otali pe mwana osepeli tango mama abenge be papa benge oui papa même si to benge ozakuta yoki yo te surtout awa en Europe. Tout ça à ma case. Tout se fait bana na biso. Tout à la Deutéronome 27:16 et le binin. Deutéronome 27:16. Tout à la Deutéronome 27:16 et le binin biso boy. Oyo achulaka tata to mama na ye. Yawe apesaka ye lisuma. Bato nyonso bakozongisa apesa ye lisuma. Babi mwana oyo atosaka papa na mama te boyebi lisuma ningolo bani. Donc ozi libabe na vie po ocholi tata na yo na mama na yo ocholi bango. Yango zomona bana na biso botika banzela bozolanda. Bo respecter ba parents na bino po vi na bino ezala bien na moko biso sitokola na passe tokola ba parents moko surtout ba papa bazaki kanda bako beta yo me joke ezalaki na tina lelo oyo tokoma opesa témoignage mais tozali kolela ozomona eza passe nga mo mama ya bino azalaki impossible na miye bakafuna témoigner papa langa azali kobeta ngai na beta ma koleka bana nyonso nazalaka teti nazalaki so na lingi likambo to na yokaka te mais papa langa ayebaka biso natiki mwana nga akobeba mais lelo nakoma kopesa ye raison nabi papa merci papa langa abunda na baka soki papa langa te naza ndenge naza lelo te pona beta malheureusement ba punition ba kanganga basinga basala soki ya ndenge nini pona nini nazalaki impossible ezomona mais moko alelo ko beta mwana te et surtout bisika to yo beta mwana yo nani mwana koma mukonzi to ko simba mwana te soko simbi mwana ba mikolo bana ba ye ale bana siko bazo batango na mitu bakomi mitu makasi ba yebiteke bazo bebisa bango bozo beba po iloba Nzambe lobi ndenge wana te po awa okobengela papa mbilo sali po babeti yo me yebaka na buku na Nzambe loba makinini vina yo po vina yo ekotambusa na sete na bata sete bo comprendre na zolobela mais ekotambusa selon la Bible selon la parole de Dieu oyo Nzambe atika pona bana na baboti donc bana botosa baboti na bino eza mingi na kati ya Biblia bana na ngai toko tanga na Exode 20 soki lobi susu nini awa
Exode 20 et le bisou. Ceux qui te vu Exode 20 12. Eza lolengi moko. Totangi yango na kombo na Yesu. Toujours tosa tata na mama na yo. Po ozala na bomoi molai. Mboka oyo ngai Yawe Nzambe na yo na pesi yo. Tosa tata na mama na yo. Po ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Nzambe na pesi yo. Mboka ngonini mokili oyo. Mokili oyo Nzambe apesi biso po owumela eza même chose numala mutu na mutakomi ndenga me eza yango moko po na owumela na mokili oyo. Mboka oyo, donc mokili oyo ya se oyo lelo tozomona biso na biso bana bazomona bango kaka do bazomona soki sa koli ayebi makambo nyonso mama aza su na valeur te papa aza su na valeur te mais Nzambe alobini na wana nyonso po owumela na mokili yango il faut otosa tata na mama na yo soko tosite mo ewumela na mokili eza te yango ozomona bana bazokufa Nzambe asala mutu te po akufa na bas âge non Nzambe asala obotami okoli obali osepeli na vie na yo et puis okomi mobange suka pembe ebimi oh bato tokolobela ngo bato bayebaka valeur suka pembe te ozo comprendre donc bana bozonga na kati ya Biblia na kopesa ba verset oyo po bana ba mama tango bovani na bana na bandako botalisa bango tosunga bana biso bazonga po leso totali bana ba baby tala elateli ya bana akolata patale kiti silipi yesu libanda po na yazo mona ngo bien silipi libanda azo ya kiti si pantalon azo leka pe libosa papa na mama baloba te donc azo mona ke iye mais eza bien te eza mabe bana na biso eza malamu te biso bana to botama to mona biloko bongo te yoko tout mona po leka libosa parent na yo il faut se couvrir bien lelo nzoto komi nango eloko pamba patalo ekita na se azotambola aza na ekimia po azomona ke eza bien or eza malamu te bakwafe moko eza kutu eza malamu te alors que Nzambe asala biso na oloba na biso kitoko deja akokisa nyonso mais pour la biso tozomona ke koka te faut tolekende au-delà bana na biso botikokisa biso soni omona bana nzela lelo ekomi basi na basi ba jeune fille na ba jeune Nzambe nanga jeune fille bana ya mikie bakomi kosala biloko ya buzoba basi na basi kolingana mibali na mbali kolingana tala mupepe oyo diable abwaki na mokili ya mabe bana na biso bokima biloko oyo ekoboma bino kutu soko osala na mosala wana yebaki kosala deja ya kokufa il faut bobima Nzambe asala mwasi na mobali asala bato mibali na mokili asala miseto te mine te kaka mwasi na mobali mais lelo diable aye na mayele mabe akoti mupepe na mabe bana bakomi kolingana basi na basi ekosala pasi epi soni eza te na balabala omona bango batelemi bazopesa na babizou nayebi te pona nini ata moni parent na ye azoya il s'en fout azotala lokola ayebi yo te po asa meli biloko akokomela nayebi te tolo basusu nini mpona bana na biso bamama bapapa nani bakala bamama po biso bamama tobimaka 9 mois biso bamama nde tongaka ndako tobunda mpona bana na biso poso tondika bapapa mpe eza pasi po papa to bake abimaka tongo tipoko aye me mingi biso totikaka na bana na ndako bamama mpe basalaka baza me tozalaka na ntango wana ndenge Nzambe apesa biso motema molai ya monene ya bolingo tokozala toujours na patience wana ya kotala bana na biso po biso bamama tobonaka pasi mingi mpona bana na biso tobenda bana bazonga tomemaka bana na baetonga etonga liboso ya mone eza ndako na yo ovandi na kati ya ndako na bana na yo bozopartage parole de Dieu ozotia banzembo ya Nzambe bazomona toujours présence ya Nzambe na kati ya ndako wana ezodomine baesprit oyo bana bazokutana na balabala po nyonso mpe eza foti ya bana te ndenge mwana kobima ke kelasi oyebi makambo kende mpona kelasi biso nayebi te mais ezalaka na baage moko boye nde epuis eza bacours na cours mais awa te eza automatique sikoyo kutu bazokipe susu te bas age
bakola kse ndenge nini mwana bota maka ndenge nini tala nanu niveau to komi lelo alors biso ba mama to telema papa to telema pardon. Donc mwana oya kolaka awa ayebi makambo nyonso yango zomona bazomona so ba parents valeur te nyonso ba yebi yango de A à Z eloko ko bomba ezate. Donc nzambe kaka mtu azobatela bango ba o bazotika na nzela malamu nzambe mtu azobatela bango ça c'est là eza mawa pe pasi. Tala siko awa ndenge balobe na Matthieu 15 Matthieu 15:4 pona koyeba ki nzambe aningi tosa baboti na biso moboti nazala mukuse azala mulai azala munene azala muke azala soki zoba azala mayele po bana bakomona biso bazoba surtout tango moni ke langue bango bazosopa langue na monoko lokola soki mai bino ya kobeta beta donc na yebi soki oza na ntina te. Yoka awa Matthieu 15:4 lebi na biso nini pamba te nzambe aloba babi nzambe mutu aloba eza teke tata no bi mama no me eza nzambe aloba tosa tata na mama na yo pe oyo abwakeli tata na ye to mama na ye bisuma babibia oya doki oya abwakeli papa na ye na mama na ye lisuma basengeli koboma ye. Zoloka oyo eza kutu babi bien tosa papa na mama na yo babi oyo abwakeli papa na ye lisuma donc neti komwa lo bana bakomi kofinga ba mama na bango ba papa na bango ko beta même bibelo bi basengeli koboma ye. Okoko so na parent na yo avec respect mais okoki kofinga te okoki kobeta te na mwana nga moko na Afrique mwana azobeta papa azobeta mama kutu mama mwana ka awa tuzomona mwana kangeli papa ni makofi babunda ata bino moko eza mawa tozowela tango toza na tango mingi te soki tokoki kotanga biso moko tango tozotangisa bana na biso totangisa bango na ndako tolakisa bango tokoki kopesaka bango baverse tozoloba na bango so toke na Colossiens 3:20 eza même chose bana botosa baboti na bino na makambo nyonso pamba te yango esepelisaka nkolo. Donc mpo nzambe asepela na yo owumela na mokili mwana osengeli kotosa baboti na yo ezali esengo na nzambe na biso na lola yango nzambe na biso alingaka yango nzambe asepelaka bana botosa baboti bobongisa bizaleli na bino botika makambo ozosala awa bokomi kobomana bokomi kosala na mabe koyinana et surtout conseil nini yo mwana na toke pese conseil yo nani kotosa baboti ezali te kotosa mikolo eza kutu te ata moke kotosa mukolo batosaka te omoni mwana bato leka na yo awa so omoni mwana leka komeka no totele émission pe conseil akososolo penza bien bien ozomona me bible lobi na biso nini awa surtout na 1 Timothée 5 ebi na biso nini kogangela mobange te kasi pesa etoli ndenge olobaka na tata na yo bino na bino babi awa kitoko kogangela mobange te kasi pesa ye toli na ndenge olobaka na tata na yo ndenge osolola na papa na yo omoni mokolo loba na ye avec respect na esengo nyonso me kogangela te me leo tozomona yango akogangela meme koko osakani mpe atindiki yo balobi na biso na de bamama lokola bamama na yo pe bilenge basi lokola bandeko na yo na bosembo nyonso donc kogangela bango te kogangela bango te lobi na bango na bonzambe na esengo na boboto babi kamata
kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo. Bino na bino ndenge bozanze bokutanaka. Boza bandeko. Botika ko bomana, botika ko yinana, botika bitumba. Bayeba biso. Tolinga bitumba, tolinga désordre. Bototika. Falbi kamata ndeko mobali. Oh, niso ndeko komona za ndeko na yo ya mobali. Oyo pe ya mwasi aza ndeko no ya mwasi. Zana tangela bilongo bala. 1 Timothée 5:1. Kogangela mobangete kasi pesa etoli olobaka na tata na yo pesa etoli na ndenge olobaka na tata na yo ndenge sola papa no pesa etoli ndenge ntango ningo pesa mutu toli mobange po ba biteke mobanga sala ka faute na ko pe usala erreur mais oye mama tala boye na ko sepela minga bia mwana nga merci. Babi kamata bilenge mibali lokola bandeko na yo. Ba mama lokola ba mama na yo. Pe bilenge basi lokola bandeko na yo. Na bosembo nyonso. Pona mokile tout ça biso bana tata moko. Oko sola ndeko na mwasi, omwe ndeko na mwasi. Solola na ene sengo na kimia nyonso. Omwe ndeko na mobali. Solola na ene kimia nyonso. Botika kosona, botika kobunda. Bo changer comportement. Avenir ka lobe za pa ina bino nde boko sala makambo ekene malamu na ndenga liboso komona mobange ozosika mobange pona nini yaza na kasa ko mobange bongo yo oyebso ko koma mobange tozomona blelo ba jeune bazo kufa mingi pona nini bozo yeba te yango bozonga na bible bozo yeba te pourquoi bozo kufa avant po bozo tambola malamu te bozo tambola malamu te kobanga nzambe ezali te makomi nyonso eza na kati ya Biblia awa bino kutu boza kuna te yango ozomona makambo ezoya boye butu na moi bamama bazotika na mawa bilenge bakomi oleke mama be papa kunda mwana non malamu omona mwana mama zokunda baboti mama zokunda mwana pardon eza bongota ba parents se bakoli ndenge bakoli boye biso nde faut kunda biso mais biso ko kunda mais ezo sama poni pokozanga koyeba makambo eza na Bible awa kozanga kotosa ponza ba otosi papa na mama to yeba okokufa baboma oku ndenge Bible baboma yo tosa papa na mama po ume na mukili bandeko na ngai tosa mibange tala boyeba ka valeur asuki ya pembete muto bozo mona suki apembe bozo seka yo bozo mona ke ye vie esili mais oza maelete yo moko zo kende kuna na nzela wana mutu saka bebe mutu moko bima boya zate même kolo Yesu po yana mukili tala miracle nzamba salaki ake continue libumu ya mama Maria donc mutu tu alongwa auta na libumu mama tango zokola eza fier na bino mama nanga koli papa nanga koli tikana sepesa ye tikana yamba ye mais soki komi ke non mobange wana soki tala nenga komi omona kuto opushie akweya oyebite omiluki libabe na vina yo ekokata na katikati yango tozomona bilenge bozokufa mingi bozongela parole bozonga baboti pardon tozongela tovansa bana biso toteya bango tozwaka verset moko na Proverbe 17:6 elobi nini mpona soki ya pembe lokumu ya mibange ezali bana na bango lokumu ya bana ezali batata na bango c'est clair bana na ngai biso za kesengo mingi na kotala bana bakoli eza lokumu nanga na botaki bakoli tala nde nazomona bino eza esengo mais sikoyo bino ekomi au contraire bolingi yango te botika biloko wana botika kosala na mabe botika kobomana botika koyinana ekoma groupe wana na groupe wana quartier wana bayokanaka te so babandi bitumba boyoki na mawa mutakoleka wana za te mais mpona nini tango bokotala bino na bino baposo ekokana toyaki na Europe te posa na mabe tolingana tokolaki boye te biso mais nyonso wanso na zongi totali nano nini nasuka balobaki nini mpona baboti biso baboti pe biso baboti elobi nini biso pe baboti toza wana
soki bana so zo beba ndenge eza ko biso toye awa toni ko kipe bana te kaka musala bana tongo tipokwa tango bima ko bima tongo pa bana bakene classe ozalaka te tango zonga kuto moni bango desi basi balali yebisanga siko wana eza nini pona nini Fransa makam ozobosa ke nzambe akojije biso pona bana oya pesa biso poso taina Proverbe 6 kaka wana tango basisi ko lobela bana na suka na yango na 4 bino batata boyokisa bana na bino kanda te kasi bubokola bango na mateya pe batoli ya nkolo balobi yango clair tobokola bana sino batoli na toli ya nkolo tobokola bana na biso malamu na mateya ya kitoko neti boyo vanda zwa ba verset Deutéronome 21:7 okaka ndenge moko Deutéronome 29 yango moko Lévitique 29 tozo atanga kotangela bana na biso tozongisa bana na biso na nzela bonzambe tokokondane bana bien si tozokondane bango mais mwana baby pona yo papa yo mama dialogue na mwana yate surtout ba papa kutu dialogue ezalaka te malamu ayeka koganga wana pa mwana aza papa okay ne yango te mwana na yo auti na mkongono puko okozwa tante ya kuvana mwana no olakisa mwana yo otanga na mwana no parole yango ba bito na 6 na Ephésiens 6:4 yango le Bible bino batata toujours batata maman za sima po bino ndebo za juger po mwana yo auta papa mama te mama abomaka abimisi mais moi ndapesa bana za papa bino batata yango babanda tous na batata bino batata boyo kisabala na bino kanda te mais leo tokoma kisabana kanda papa koma kusala ba bêtise bana bayebi lokwa papa leo pa dinko kola te bakusala bêtise mwana azoyeba ke papa na ngai abimaka na intel papa na ngaza en même temps il ke mama na za ndako yebisanga mwana wana nino coacher na mutu na ye eloko coacher na mutu na ye ezate eza ya mabe hein papa mama tokozala juger pona bana na biso totika okritike bana baby oui bana baby mais ma baby po nini eloko tozaka na source nango yebi yango bizaye na biso ya mama na ndako tolingi mbongo na bima na ngana tongo na kele musala obimi 5 okay tika obongsa baleki no okay okozonga butu ale okuti bana si balali yebisanga ndeko nanga basi tosunga bana kuboteza pasi tandenge tukebotaka bango toyokaka pasi tolelaka butu mbatingwa na kobimande opemi okozonga no bosani na nyonso makambo eza ebela koloba meta eza te bandeko nanga bolimbisa ngai bamama tolamuka tosala musala toboya un jour tozala juge liboso ya nzambe napesi bamama merci koyoka pe kosalela yango tovandisa bana na biso nazoloba bango na pasi mpo naza moboti nazomona bana ndenge bazobeba merci tokanisa na loyembo moko bamama baza koyemba pe ntango wana tozalaki na bajeune tolo biso mpo tokomba mama elobi na biso nini loyembo wana toyebaka boye longwa na misala oyo ya molili tango ekoki ndeko tosalela nkolo boni yo jali kolala boye lamuka na pongi na kufa longwa na misala oyo ya molili tango ekoki ndeko tosalela nkolo boni yo jali kolala boye lamuka na pongi na kufa lamuka yozali kolala lamuka na pongi na kufa Kristo akongengisa yo ndeko okokoma moto ya sika tango ekoki masiya akozonga tolata bibundeli ya molimo santu kamata bibilia na yo ndeko topanza sango na Yesu. La chaîne qui vous édifie.